bolamu ça la kana bateau. Pourquoi on doit bonheur bateau. Encore bien on ça la 20 ans poto 50 ans poto. Quand on a ça une famille, na ça la fa bata, na ça mutu te na poto te, on va voir. Na linga sou makamata parce que na on ça la vie na nga je fais ma carrière. Obi ke nga zo banga ba fan bo ko ba fa ma carrière e bimana. Nga leke tu na éviter déjà ma mu de kala fa ba biloko ya c'est na on ça la boulot plus boulot dans ça affaire na nga. Na cette garçon o ba linga na nyosa kati kina so ba yebi na boma kaka moto. Bazo kosela nga mwana bino petit frère na bino bazo kosela nga makambo. Bazo kosela makambo toujours nga benga Karine de tongo ti pourquoi na makambo c'est les granakini awa nga na yebisa Karine net mamuni spécial o les granakini oyo nga na koyebisa Karine. Là en direct sur Elenga Congo aujourd'hui dernière vidéo le kitwa salaki atteint comment mototé azul ba pasi oyo zali na motema na ye parce que moto ko zali il faut bomba kama na motema te so ngoli lo zali il faut qu'on ba donc Nazana ote moto na yake Karine to nuire Chaye, Karine to nuire Waton, Karine to nuire Beno. Donc il y a pas na big pourquoi Karine dans son salaire. Il y a pas pourquoi c'est pas ça na conseil. Pourquoi ça montre compte de pas ça na conseil. Mais moto ko manipuler bato bazadi. Quand vous bloquez la page et ça l'ingani on va pas ça 100 000 abonnés pété. Myriam vraiment quel thème abe. 8e commentaire, le qui soutient ta sœur Karine, j'ai Lazare Wapi, Botika Karine T. 8e, Chrismine Domele, vraiment, Koka, moi, Myriam, vraiment, Awa, Azusam Boussa Karine, Ojinini, le Kebo, la Nabangote. Grande sœur Naye, on a avec grande sœur Naye, Myriam, Mokonzi a bloqué parce qu'il me gérer Makambo. Et sur moi, puis, quand Karine a gagné poto, aïe c'est que l'on est l'Inga Congo, au Lexano, et Pamba, vraiment ça la chaîne, écoute ça en bon gombo. Je ne pas ça la chaîne, donc il me dit c'est chaîne. Alors moi ça me fait du mal aujourd'hui, parce que c'est un journaliste, parce que ici oh lelo, lobby parce que ici oh mon on a déjà quoi dans ta famille, mon routine dans ta bateau, consola bateau qui est en hôpital, mon qui nous tient dans homme de veillard, il y a qu'on a orphelinat mais mon on est comme gara, il y a aucun sac bateau, mon on est comme gara. Mon toit salibo, aucun ici et tout ça, et après il y a des manayer, mon qui perd, ce qui n'est pas bon. Avant de boire, n'a pas na maman, n'a pas na famille, na maman couteau, on peut passer na poto, ça fait pas plus de 20 ans na poto, c'est-à-dire que poto ça na mototé, et ça y a pas tout nyoso. C'est-à-dire que passer na poto on a payé, on peut y aller poto mettre collègue, na peut-être na Marie Bongola. Marie Bongola pour ça dans le haut sommet na poto. Je crois à l'objet Marie Bongola, ne comme Kangi. Donc Marie Bongola, Zakomori alobi nekaka. Glody Diasika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux en Russie, Asie, il suffit aux en adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya muki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe o ligne maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Coliko au plus 33 7 600 54 880. Agence Coliko, le sérieux dans les affaires. Manaba papa, bon c'est souci na bino les soucis pour la potion na bino. Ton confectionneur a produit cosmétique sur mesure. Donc, pour ce pas la biso, à la solution là, au bangate.
Donc maman utilise ba produit ya ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate. Obanga te dernière chance ya posonayo eza na grâce beauté. Tout ça là ba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour mandefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu. Ba mama toza wana pour arranger poso, pour pesa uniformité, kolongola banduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue la grâce beauté. Si vous voulez contacter biso facile. Donc pour la Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris. Sinon vous contactez ngai na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 au diagnostic pour. Merci bana poto bolingaka sam kaza di le nécessaire un bon tonton oyo asala toujours musala kitoko pona ko satisfaire bino pona ko pesa bino actualité à la page makamaza ko le kana monde entier vraiment sam kaza di yabino yeyo. Arrestation ya Kevin Panda Lekechu et salamaki lobby na 18h. Kevin Panda Lekechu azana pe crime bakangi. Alors nakotala batko benga ngabutu mobimba nakangi misute na butu mumba kosolaka na batu tout ça. Oh comment ça Myriam Konza kangi Lekechu sali boye pona nikamunini pona ba audio boye. En tout cas, le lot vraiment, tout ça on a quand même pour resolver tout et cause. Quand même la police paye parce que zobate baye bakangi mutuka boye. Et puis je sais pas quelle police ouais bisu tongo awa do mutuka ko ça loko. Ngana biki ba kanga mutu soki atangi makambo. Sur le wiki non, sam kaza di sali boye ngana kina funi na kongo nanga nde to munaka makambo izalaka. Mais sur le wiki na José aux qui est belé boye. Là ba ko kanga te alors vidéo moko direct moko le kitwa salaki alobaki alobaka na été à maison kolobate mais alobaki pe mingite atanga ki pe comme motute donc sali ka vidéo normal boko ko tout à l'heure pour ba supprimer ngo ezate menga na quand même boyoka ndenge vidéo asuka alobaki avant bakanga avant na pesimbote na la femme la plus puissante d'Afrique madame Stéphanie Lakayoto vraiment mbote place aux alliés fondation Kabika Kayoto toujours de l'avant paix Elga élégance moi ça kitoko la charismatique la patronne Elga élégance pe félicitations pour la chanson kitoko oyo Kofi Olomide à Embelio. Merci Pena Hakim Saloum, le démarre congolais P. Jimmy Belao et Nathalie na Musika na moni le poison. Kaska Sereka vraiment Nakata Fodicido champion. Merci aussi à celui qu'on appelle Homme Diamant Lionel Kinsala, ambassadeur Mika Sakombe Michael Shisha P vraiment Jimmy Mbemba sans oublier Nanou Nemba Kichwa Kiambuji na Masengo Bernadette Masengo. Alors sans plus tarder nalingi Toyoka Biso Nabino vidéo oyo direct les Kichwa Salaki. Alors, à partir de la vidéo, on est trouvé, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va mal. Mais je vous informe que la vidéo, oyo, atangi Congo ya mutute. Alors, parce que Azamo Mobali, Azako Zoba menace partout. Il y a un étudiant qui quand même à la vidéo, oyo, au Bolanda qui était peut-être, bonjour Congo tout à l'heure. Avandi boye na pe na maman na pe na famille na maman kuto ope baza na poto asali pe plus de 20 ans na poto c'est-à-dire que poto ça na mutu te eza ya batu nyonso c'est-à-dire que baza na ba poto wana pe ope ba yebi pe poto peut être koleka na peut-être na Marie Bongola pe oza na le haut sommet te na poto je crois à lobby Marie Bongola ndeko moto kangi donc Marie Bongola za kombo ya lobby nekaka Marie Bongola écoute je sais pas. Donc voilà, toujours continuer. Rien de vous comme il y a Marie Bongola. Pas même 30 ans. Mais pourquoi vous traumatisez Naï? Pourquoi vous traumatisez Naï? Je te connais pas. On se connaît dans le canal à Moutou, la Kisabisoné, comment le Belayo. Pourquoi? Pourquoi? Je suis pas ton fils. Nazana ba parents na nga nazana famille na nga na muto ko nga déjà on va cramer na nga kufa alors va muto ko luka mur yo na internet yende asuka mabe ya omona ba chaîne sur na l'écran soki muto bandaki nga mabe omona ke songa na za suwana te yepe lisolo no pe lisolo ya muto na pe esili
l'explique soki yo nuire nga olu ko be c'est une réputation olu ko ski nga ba méthode mabe okosila okozala na pasi parce que nga leke tu la sala mutu mabeti na sala ka baguerre na nga loyal ça dit que naza na problème tena mutu na finga munalo balinga bela mutu mabe non moi nga la sala ka ngote bochi ba songi entre biso boye pas Karine bolobi boye pas Jaël bolobi boye pas Afi bolobi boke pas Wadal bolobi boke pas mutu be bolobi siko pola ni wana za ko sangisa ba so problème na mutu moko suka etali biso na nini etali biso neti na nini toza na posa na ngote pe toza tolinga ngote mutu kuto bo vali nenda kuma ko zakine très bien kuto bonzima te ke bo zo problème bon laisse ko ba tozo landa nde bo za ne heureuse munga za posa ya bobisa ba audio o zo bisa batuke ba audio Karine alobaki ba makambo Karine atongaki ba makambo o zo lobaki bobimisa ba audio wana parce que aujourd'hui ça va te les quelque chose kokoloba te parce que azo banga makambo azo yebisa Karine makambo ninga azo yebisa Karine spécial o nazo loba mabe ya ninga nanga o nazo tonga ba ninga nanga epa Karine c'est mieux bobimisa na ba audio wana makambo nga na solo na Karine ya mabe pona ba ninga nanga o nazaka na bango to ba ninga ya Karine nazaka na bango to ya famille ya Karine o nga na ba mabe pona na bango bobimisa na ba audio wana soki nga zaki mutu mabe garçon mabe leke chu mais lelo baninga tozata ensemble ne toza lelo te esala nga na pasi bandeko na nga baolanda direct esala nga na pasi ekomo gêner ngai esa kitoko te lelo bomo etile toza équipe nationale toza siko toujours bende c'est grâce à moi c'est grâce à Lekechu ata problème eye lelo Jaël na Karine eye lelo na Afi c'est moi nga za mtali boso na brate Karine simba te Jaël c'est ta sœur Jaël ko simba te Afi ko simba te wande simba te boza famille il faut tozala toujours unis nga za seul garçon oyo na bomaka moto garçon on a luka linga ka pe ezala linga toujours problème ezala kaka toujours et bah bon là moi ça la kana batu pourquoi on luka bonheur batu encore bino ça la 20 ans na poto 50 ans na poto quand nga za ni famille na za la fa bata na za mutu te na poto te on va voir na linga sou makambo intérêt parce que na mo ça la vie na nga je fais ma carrière obi ke nga zo banga ba fan bo avant ma carrière bimanana nga leke tu na éviter déjà mamu depuis kalava ba biloko ya c'est na ça la boulot plus boulot dans ça la affaire nanga na seul garçon oh baninga nanga nyosa kati kina so ba yebi na boma kaka moto atali comme kiti na singa na boma moto nga na tala ba finga niveau kindi parce que na za niveau na ba motenga leke tu na age na bana mikolo nanga ba nyoso parce que kana na nzoto mbinga na za garçon lega na solo kana bata minene na basa ba kasi ba fia ba kaso ba kabaka. Mais c'est que quoi? J'ai ma famille. Dans la famille, bah ça, poto, na biso tika so presque mi bala pa ba ndiko na ngamu so toza on a kin ah. Dans la famille mo bima eza na poto. C'est-à-dire que poto on les a fait du monde. Te so bina yango lobby na koya. Kutu na mbongo pe ya ngamo ona sala ka musana ngaka bato ba yidaka ngaba ka na koya. C'est que j'ai ma famille naza na famille nanga. Encore bino zo koselinga makambu. Olobi na zolo ba déjà ba conseil ba fa ba koselinga makambu. Ba chebiso na ba confusion na niveau ya kin boronzi mate. Abengi kota bi mabe ya mutu. Abengi kota bi mabe ya mutu. Ai depuis kala pourquoi ba zalaka ensemble pourquoi lo mabe ya ngote dans le moment où lo mabe so pour ça la rendre tinga nini parce que ngana carré jamais carré na ebisanga keleke chue zo loko finga papa na bino to zo loko cha na famille na bino eloko cha bo to conseil non Karine oh ya pesanga ya mabe pona nuire mutu atika ko ebisanga ngo 15 jours na tika ko benga jamais Karine na téléphone pona bazali sa Karine ke Karine oh boy babisa ba audio zo ka ba otindeli mutu oh ya sana audio wana azabe musika te ana kinte abimisa ba audio yango te o ngale quelque chose obenga Karine Jaël la saliboye Karine wada ya saliboye Karine muta saliboye na sora na Karine te pona komi na extra na sora na Jaël te pona komi na extra na sora wada te pona Monique ba ko nuinga ba bandeko nanga baza bandeko nanga bo Monique Karine azana aza mutu akoza ba craquer mutu pe beta piquer be 15 nere katani akufi
moto akokrake nga neti leke tu bandeko na nga nalinga nazalaki na posa koloba te me bazokosela nga mwana bino petit frère na bino bazokosela nga makambo bazokosela makambo toujours nga nga nabengaka Karine de tongo ti pourquoi makambo nyonso elekaka na kini awa nga nayebisaka Karine ndeti makambo ya spécial oyo elekaka na kini oyo nga nakoyebisa Karine eloko ni ya extraordinaire biso nde toyebani mabe ya moto toyebi Karine aza na mabe na ye nayebi Wadol aza na mabe na ye nayebi Jael aza na mabe et les autres nayebi baza na mabe na bango mutu na mutu oyo aza na mabe na ye. Pourquoi Marie bongolo lingo bongolela batu makambu? Non, tu as fait famille ta to kutani na YouTube to créer deuxième famille na biso yango sala biso bongo. Mutu uti na famille na ye, mutu uti na libota na ye, mutu uti na makambu na ye na bafaire na bango. Nga seul garçon en internet na sangisa bandeko nga no sabasi na pe nga ba qualifier nga jouer na linga Karine makasi ke bango nyonso ba traitanga ba façon tout oyo nga na vanda so bani ma miso mo tanga ngai ba betanga ba zo ba n'importe quoi na sima komo na nga oh na za e comme il quoi au sestra siko naza na posa bo bisela nga ba biloko na ba ya Karine ke mo na lukle na ya webisa Karine poto nuire moninga moko bo bisela nga parce que ekomi koleka oh ekomi nango. Là, en direct sur Elenga Congo, aujourd'hui, dans la dernière vidéo, le Kichwa Salaki, atteint comment Moutouté, à Zolba, pas si haut, il y a dans mon thème. Parce que Moutouko, il faut bomba quand même dans mon thème. Si on est aux alliés, il faut qu'on le bat. Donc, tout ça, on continue. Vous avez Yoka. Ekominini. Oh! Bandeko, nous sommes dans la biso. Oh, l'ingarabiso. Il est important. Vous êtes dans YouTube lobby. Vous êtes dans YouTube lobby. Ngande loko isalenga plaisir ndenge akopesa conseil moko kaka na vidéo oyo na Karine Mokonzi. En tout cas biso to ngande to ibisa bido makambo ndenge za koleka. Oh ça mazaka songi te. Nathalie analyse na komoni eloko mabe les Ketchou à Sali à Mabete. Alors, Makam Oyo, Batozokosela, et c'est normal. C'est pareil pour vous, pour moi, sur mon îlot Rosali. Fane Pamba, on a pas un peu craquer na Koufinae. Karine, yope, fallait ça nous poser. Ne pas, yo, koloba na mutu nyonso, ozola secrète na ver na makam na yo. Okoloba pe likambu boye, vanda sana mnoko na yo, zati ki mnoso moni, tala boye, na yo kaki boye, tala boye, na yo ki boye, comment déjà piéger na mutu nyonso. So est-ce que ozo vanda ozo skona batu, bachelo téléphone ma enregistrer yo. Ozo ki no la boye, bachelo téléphone ma enregistrer yo. Ozo sala boye mais faut soit sage hein. Sois sage. Mutu ozano parce que mutu alingi yo te ko supporter te Karine. Bato wazano parce que balingi yo oya lingi yo te akokozala na yo te ma sœur. Bato wazano parce que balingi yo. Mutu alingi yo te akokokate comme déjà na poto fais ta vie. Ça la vie na yo. Ça la vie na yo. Ça la vie na yo, fais ta vie. Mutumota rolinga matela mutuka mninga oui. Oza mokile sele mapona batu, oza peka na posa ya batu. Elo muso e moko ezala ngope ya important te kolanda na yo pete. Po mutu pa zaka na posa ya batu toujours bazala ka pembe na ye ma sœur ndiko langa.
il faut éviter babiloko mususu éviter bamakambo mususu parce que vie oyo bato alingai na bango te moto mususu peut-être azalaki no peut-être mpona intérêt moko boye ntango oyo opesi corps et âme na erreur molika mo boye bobebani tout ebebeli yo mpe nyonso mpe ozoyeba te okosala nini tu vois c'est ça mambo ezochoke bato parce que moi Kevin Panda na conscience na nga na makambo na nga oyo nayebi na jamais pas Karine na beteli so pona nuire baningo yanga na sala bango pembeni nazana ote moto na yake Karine to nuire Chayet Karine to nuire Wadol Karine to nuire non donc il y a pas Wadol na big pourquoi Karine na so sala bu na y a pas pourquoi Wadol pourquoi c'est tu peux ça na conseil oui ça monter compte tu pas ça na conseil mais moto ko manipuler bato azadi ngata bo bloquer na page et ça lingani na ko page za ngo c'est 5000 abonnés pété. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Eza pasia bamso eba on peut importer ça makambo tozo sala oti bamso so yeba on importer ça makambo tozo sala oti siko lo na bebe na baninga na ngana okile siko wapi na ko sa neti na banani na ko fa neti na banani na ko fa neti na banani bino oui séparation ça eza pasi eza facile na fait na bebe na baninga na zaka na bango parce que to mo le internet neti na ko na za na so maka sur fin la internet te yo na ko kala ngai net nga o de leke tuna ko kala ngai susu te eza ba jesa kin obovani abuzo ko bosale nga ba biso bo finga ngai na ko calculer ka binote po miyebi pe no bosala leke tu ako calculer bisote c'est bon na ba dotinda bino po bo finga nga ato finginga so mo le bino bosala ba bosala ba nzambe pembe na bino o aluka ba nur ba vie ya bana batu o aluka ba silisa ba carrière batu ngai kotote ngaso carrière na ngai silie mama nga obengisa nga poto na ya poto na vana sali carrière na sali vie na nga mususu nga soki bomoni ke bomoni ke asili na internet famille na ngai kotika na ngati ata lelo tato bite na koya rapport na sali na vani na famille na sali na maman na nga na vani na bandeko. Donc merci je crois Bolandi en général en bref ndenge masoel ezali donc oyo vidéo oyo na bombaki yango te mais na toujours yango na média en ligne et sur totali 5 premiers commentaires il y a plus de 255 commentaires. Surtout un gars commentaire pour comprendre de qui il s'agit, mais les questions sont comment tout est. Dans un commentaire à Liboso, Rosette Ndombele, a commis qui toque vraiment, il a bien dit, les chaud de Magambo. Dans un commentaire à Mbalé, lisez Koumissa, Alobi Myriam Maza vraiment monté Malikundu, je pense que qui mokonzi akoki kosala Karine mabe ndenge osali donc oza ndeko ya Karine te. Troisième commentaire, Lili Mutunda komi Myriam tika kombo ya Karine, Luka bakama ya Ajnayo, tika vi ya Karine. Et cinquième commentaire, Nathalie Zeba, Myriam akoli moneti mungwa na mai. Et sixième commentaire, Jimima Tumba. Leke bolanda bangote Karine Nzamba kosungi kaka, Petro lingai kaka. Et Viviane Biambour, septième commentaire, Myriam vraiment, quel m'était mabe. Huitième commentaire, le qui soutient ta sœur Karine, j'ai la wapi, botika Karine te. Et huitième, Chrismine Domele, vraiment Kouka moi Myriam, vraiment awa, azosambusa Karine, au Jinini, le kebo la nabangote. Donc, neuvième, Marie Bongola, Ezali Mawa, Myriam et Supio Mabe,
yo kanisi ke soki okangi Chanel ya YouTube ya Karine. Oh, akangi chaîne ya YouTube à Karine. Donc ce qui là je ne savais pas. Donc yo kanisi soki okangi chaîne ya Karine na page ya Facebook, na page ya Facebook p. Oh là 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 là. Donc là na informé bino vraiment je sais Yasuka pas informé nga. Chaîne ya YouTube ya Karine Mokonzi, ya Karine Mokonzi, chez Mokonzi TV, page naie, oyo ezana ba abonné et belé, ils a bloqué, Instagram naie, ils a bloqué, pourquoi? Parce que grande sœur naie, on a avec grande sœur naie, Myriam Mokonzi a bloqué parce qu'il me gérer Makambo. Et sur moi puis quand Karine a kené poto aïe c'est que l'on est ligne Congo au l'excellent era pamba vraiment ça la chaîne écoute ça bon il canne pas ça la chaîne wana donc yim ta sai chaîne wana et lelo na kanda ya makambo ba discussion à famille makambo bango a bloqué page a bloqué Instagram naie pe YouTube naie donc Karine akobande la makambo 0 bien parler les ketchou 11e yemboa asumboa Karine Mokonzi poto siko nde yango yo courage commandé discrète siko po héritier ko lakisa yo mbeka olia nandoki sani moko Marie bongola motema mabe Karine soki kuna yo simba te yakalmanto yamba yo e indi mboa asumboa vraiment mboa asumboa ba commentaire rebelle ezama makasi vraiment on a pas commenté à Batubing, non, bon, parce que c'est trop. De toute façon, Poto et Zalaka, famille et Kabonaraka. Marie Bongola, maman Mobimba, Alingia, Bomamboka, pour la jalousie. Karine est saliée, Karine a salié, Atangama, Azamote Amabe Mobimba. Donc voilà, il y a beaucoup de commentaires, je crois, sur beaucoup de chaîne Nathalie, on a intégré nos combos pour la promotion. Donc, bateau de Karine Mokonzi, pour nos conseils, pour nos macambo, nous avons coupé nos numéros privé, Oyo, Aza, Kosal et la peau, na minute Oyo, Aza vraiment, Nakata Belgique, toujours, Oyo, on a contacté parce que page va bloquer, macambo tout va bloquer, alors on a coupé nos numéros, 2 numéros, Oyo, Borozoyer, ça me casse toujours là pour nous soutenir bateau. Donc le numéro Belgique c'est là Karine plus 32 46 61 17 561. Donc plus 32 code de Belgique Bruxelles 46 61 17 561. On a bandé pour la dernière fois plus 32 46 61 17 561. Alors en conclusion, tant to landi biso na bino direct à l'équecho na moni place à tangi comme mon touté. Mais on dit qu'ils se sentent touchés, connaît l'affaire. Mais gars vraiment on a dit au côté affaire vraiment té, ma famille a battu au côté mais j'ai fait jusqu'à pour sauver honneur paix réputation il y a frère dans l'équecho. Oh, vraiment, a arrêté. Oh, on a aucun écouté là tout à l'heure. Vraiment, ce qui Myriam, mon conzinda ici, parce que n'a pas commenté, tout le monde qui sait Myriam. Alors, gars, n'a pas comme sur place, n'a pas crime pour na tala dossier en na l'annelango, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, oh, ils ont le cas pour qu'on sait bien que les questions à aux arrêts. Donc voilà, bisous tout ça pour qu'on ça nos plaisir, qu'on passe nos informations. Ce qui veut non, ça m'a sali boy, il faut le gars, et ça m'a salagi pour wakangaye. Donc voilà, merci d'avoir tout, voilà qui vraiment spécial annonce oyo ya area lekichu panda oyo azana pekrim na gombe pekrim ezali après IEC sokomi après IEC avenue Zawana la police na kwana de simanango pekrim ezali. Alors moi ça me fait du mal aujourd'hui bakang sera journaliste bakang oh lelo lobi bakang oh mbongo na isa ko edaka ba famille mbongo rotinda kata batu kosola bado qui est en hôpital mbongo ki no tikata ba homme de veillard ya ko na ba orphelinat mais mbongo na ko mingaka ya ko kangisaka batu mbongo ko mingaka muntu asali boyo kangisi et tout ça et après ya ko bimana ye mbongo na ki perd ce qui n'est pas bon. On est une famille, derrière YouTube, derrière Facebook, derrière Instagram, en dehors de tout ça, nous sommes une grande famille. Dans la famille, toujours, il faut attendre Ezalaka. Nous, on est là pour mettre la paix
biso tona pour pesa éclaircissement na makam tout ndenge za oleka. Vraiment merci na bino so merci payer la grande dame Francine Ngembe na kati ya Paris Congo Dialogue na biso mo déplace aux ali. Merci na Tracy Mbelenga pour Glody Yasuka la mignonne bébé kitoko pe merci na poison kasereka oyo vraiment aza kolanda biso kitoko pe le boss Nico Olympico. Boîte oyo kangi na lingwa la pe. Merci na les boss keke l'ami des Chinois, Indiens, Japonais, Coréens, tout ça. Merci na Yopé, merci na l'homme fort, très fort. Il a beaucoup d'argent. Lionel Kinsala, homme diamant. L'ambassadeur Mika Sakombe, Ibrahim Chombo, Ya José Kabea, Zelia Miezi, Mwasi, Ya Pichu Miezi, Nakata Paris. Pichu Miezi, Motemaya, Zelia Miezi. C'est la miezi, motema ya pichu miezi, couple ya kitoko oyo, vaza ko sa la fierté na kati à Paris. On appelle merci na Blandine qui la Gina Okito pe Élysée Madiam mon à Bruxelles. Bangon de va soutenir ensemble Kazadi. Stéphanie la Kayoto, Fondation Kabika Kayoto. Merci na Elga élégance ya pe Junior Manono, John Qatar, Hilaire Mutombo, le King, José Diasuka, José Diasuka, Congolisation sur Instagram. Place émission ceux qui va vidéo ceux qui yaza continuer bon s'abonner belé ne lenga Congo p Kinshasa connexion. Merci à Jessica BM p à bébé Sam salut merci la binoto vous allez brancher beaucoup ba suite à l'équitu à Kobima Lelo ou pas Sam Kazadi pour mieux vous informer. Merci et à la prochaine. Kili Odia, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi que j'aime la famille Legacy. Nous sommes abonnés sur la colonisation de nous abonnés, et on fait abonner à Bisso artistes. Les amis, nous pour la vie, nous avons fait la Bisso, la colonisation, on va bien se battre. Wani ka koko ka tous à la wana utunganga ngapena tungayo seke totungana alebisu bai banzele ba jona lobby boaka base bien important la colonisation wani boaka base boaka base lido VIP boaka base Vanessa Maloba Pesaka fechao e fechao Ningisa fechao e fechao Ale Simba ka fechao e fechao Vamos dançar na traje Vamos dançar no rabo Berton Tibala Atomanga na pena tomae Seke totongana ale bisu Congo, Glody Yasuka, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.